Pour la team, tout ça premier orchestre to l'équipe tout na stabilité, na beauté, na taille ba mise ba taille, ma boumouté ni nité. Ala te slim et vandi. Qu'est-ce moi ça que tu voyage à toquer complet to zone complet. Oh mon tika là. Rien, qu'est-ce moi tu beta double Atlantique na moment où tu peux si devant Angola. Beta au moins ba patron baza ba Nikon Kaibaya. Ah, azoni ko la bango trop. Alia bango ndetro. Ah. Azolia bango lelo toyebi ke héritier watana be aza déjà na place wataliye aliye penati na mitiopo aoliye do atelika na moi seconde bato na bosani États-Unis peso ya bogende susu Canada États-Unis donc ah boni ko la bato makambwani za ngo yona bagi wata oliye tina suka tia kotika la benandoki tia ovana wata toilette zo lela bi a nzambe oli kamnini wata anga ye yo do oko kitecho zo sala wana etaliwe basimba keloko nzambe te beritso tone baza batanzamba. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Spectateurs, chers internautes de Congo Mokili, bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de cette émission. C'est Ibrahim Abdi, votre humble serviteur, et aujourd'hui je reçois pour vous par rapport à l'actualité ambulance de la team Wata. Avec ambulance on va essayer plus de parler l'actualité, on va essayer plus aussi de pourquoi pas de parler le carrière musical et puis tout côté à côté na moi l'actualité, pourquoi pas un album Nabiso mi-ange mi-démon où ils ont toujours barrage nango. Voilà pourquoi on a voulu contacter ambulance pour tomber un peu sur la naille par rapport à cette émission à qui déjà j'ai dit bonjour ambulance. Yeah, bonjour mon frère. Ouais, c'est Congo Mokili ambulance. Bonjour na batutu ba Holandanga na ba palin. Voilà. Ba bonjour na héritier Watanabe Cosa Nostra. Joyeux anniversaire à mon pasteur Joël Makoba, joyeux anniversaire aussi à Audrey Luzo la battante. Audrey Luzo la battante maman, profite bien. Donc bonjour na batutu. Bonjour na batutu. Joyeux anniversaire encore une fois à Mamie Kimberly depuis Londres, maître Lucien Chibangu, Olivier Doumou du côté de Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos. Un grand merci à Anelka, un grand merci à Adoyoué et pourquoi pas à Madame Capriski. Ambulance. Boni d'abord, sango ya mouvement et puis na sango na yo moko santé. Non, par la grâce de Dieu, nous sommes très bien. Tu as ngamba Luanda na mboka ba Pablo Kini le grand déclarant, tu as na mboka ba bien les machara Nzambe na Luanda, mboka ba Nikon Kai formateur de boss. Double Atlantique. Double Atlantique. Nzamba ba télé biso toké to zongi donc. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Les lots il faut rentrer un peu en arrière. Ambulance a bimé la bichoboye de maison mère et puis le lot la team Wata. Est-ce que tu as au moins source
Il y a ambulance, d'où vient-il ambulance à Outawapi pour le lot à Koma, la maison mère et puis à Salabarage, le lot à Salabarage. C'est pas pour te flatter, le lot vraiment qui n'est pas beaucoup quoi. Par rapport à l'animation, c'est pas pour te flatter. Hein. Donc voilà, est-ce que tu as au moins parcours et ambulance? Bon, dans le moment peut trop déjà, ambulance vient de l'Angola. Moi, j'ai une ambulance d'Angola. Ambulance, c'est Weranson qui m'a donné le nom d'ambulance. Donc, ambulance, moi, dans Luanda, c'est le mot qu'on a Zombo. Namboka maman Monique, personnel, c'est le Boulakati et chèque marginal, Pouyanga, président des Zika Bouchkop, belle sur un autre temps en Angola. Voilà. Donc, ambulance vient de l'Angola, test Wenge, n'a pas la maison mère. Maison mère, c'est qu'on a hérité. L'actualité des amis, la team. Mais ambulance, moi, à Luanda, n'a kala na bavie na mona Gitambo, na mabela ba Chicago 320, na na Vejuna. Et na mona mambo etambo la Vejuna na pese mbote kotaza, na mona mambo etambo la Big One. C'est na mona muke. Mambo etambo la pena mo marque, de la kida la mboka Luanda na qui cherche. Mais nous les pays comme tu as vocation et la ninga eloana. Dans seul test na Wengeti. À part no Wenge na bogela tout ça peut featuring musuna ba mise musu. À partir de là on a ba caisse d'interprétation. Mais OK c'est bien envie que ça Wenge. Ndé rituel tana bi apuyanga na test wana na palanka na polyvalente apuyanga té na ebié de la part de mon grand frère propre Pongo Pontiac et na rappela kai et Richard na ba puyanga yo mona za toujours reconnaissant apuyanga aussi le roi de la forêt na ebié na CP test sentir nzambe soutenir nga ba céder à lamba ndi na ekin na bani bitumba tisiko ambulance bandi bitumba et petit siko mais ambulance question moko on a linga vraiment na kota nango pourquoi ambulance aki la team Wata Kendaki azongi lisusu c'était dit à quoi? Bon nanda kuno suma kambo izanga raté ta mususu ya salagi boye no kwa salagi boye salagi boye mendaku ezaka palais yo monter na kenda mais nazongi ce avec force. Et puis pourquoi héritier Watana Bazara toujours reconnaissant malgré il y a eu un peu de petits soucis au Eleganaki mais on dirait héritier Watana Bazara toujours reconnaissant na la valeur au PSA na nzela ya travail. Bon héritier Watana Bazara nyonso. Voilà. Aza na moto, aza na lumière, aza na marambuto. Mais après na posa mo ba minda mo bo pembe na epelisa ira foxé comprendre ce qu'on a moti na talaki carrière na bi non akanga me confinement na Luanda na mboka ya ba Bruno le grand gérant ba Mandela Weston merci pour tout Mandela Weston vient na Seleman Zombi na PC Mbote restaurant mo wana kitoko na PC Mbote na José Ngoma Villa na Petre Angol José Ngoma Villa très fort ba conseiller kinga ba bisinga te edomba ki bisinga petit na monde ko kanga mi confinement rozonga kini ko ke se msuti ngane c'était na zonga la team na epé la team contact mambutu na zongi et retour tana be bon ba futilité na mona pe journaliste mso manqué au salibo loba ba mise msusu a bokola ko bokola c'est trop dit mais eda soutenant le lobe to mo mdu so ko gafé amolo ba bilobela donc ana cœur mo ya pardonner ya moni na zonga wana siko na force msusu c'est quand na mercure mais na zo mercure na boka ina oma siko buka brick charge amboka betimba mo mundu ki temps mami carton inspiration mami d'où vient-il d'abord cette inspiration ambulance bonga na pena muta silence na loba na ngame na pena mutu ya silence na muta silence na mutu mona méditer trop na va monter na vana na ndako mais so hier ba fond le portail bureau et bisoté azati a déplacer menzo nga mona rena ke kwente na vana nga na otala rapport maman ina nenga simate na ite kotsa ya kuti na mutu mo eta msuna méditer nga mama le pas wana c'est j'étais alors toujours le la maître cas grave Patrick lourd personnel maître cas grave donc ba judoka tout la maître cas grave personnel. Voilà, ambulance, ça c'est quantième album ou depuis la team, depuis dans la team. La team déjà n'a coûté
retirada wana nga zaina wenge Oui. na ofia kola na 7 jours de la semaine et na ye ba pesa générique mon père rituel na 5e vitesse 5e vitesse et accroché qui vraiment monter. mais quand c'était mais c'est ça accroché qui était parce que ton ba terrain ba pilé bazaki té ba yakutu ba pilé té terrain zaki muselu c'est moi 5e vitesse bima na PV moko papa tita moko boye bitumba père rituel na ba pe bitumba trop bitumba ngo zaina ba TV ko pesa 3000 ba ve moi ba kadia ba pesa 5000 mais ndenga ce quoi comprendre le terrain ba mo donne boki le quoi 3 génériques 5e vitesse mi-ange mi-démon non retira daté nga boka retira daté OK nga na boki c'est na boki 3 génériques na boki mi-ange mi-démon na boka na boki 5e vitesse na boki mi-ange mi-démon na boki woso na kati mi-ange mi-démon na 3 génériques na intervenant sur na 2 génériques moza na kati sembola na boka bumbwe anga na lingaka bumbu na interpella bilo mo zara wana na boka wana na susu na sembola susu na intervenant na kati sembola batu net ba Patrick Libanais ministre à Montréal ba zotan oyoka j'aime Boda le Bogard de Paris j'aime Boda ndeko ya Chris Kabula ba zotan koyoka labelo de Paris malgré silence belé mais toujours boutique Frata Mode na Lyon Dadi Lukombo ya olobeleza te boutique de luxe bazo atango yoka ba générique wana ba comprendre ambulance aya la team Wata pour que tout se retrouver na ba générique to il fallait kaka te nzamba zana ndenge na sala makambo na esenga ngati na yesenga irito tana be gazala soki ya zama mno c'est possible ngape na yiki na mo implice na ngamuke mo plus mo muke soki na zonge esenga ifona sepelisa ba spiritas ba Watalove les amis d'ambulance les amis de Wata Lubumbashi la fona c'est sa quartier général béret rouge mais c'est ça Bruno voilà mettons yo mo po yaki la team okuta ki quelques animateurs au bazaki ya makasi pe oui au banga bangote quand même parce que à l'époque il y avait Kunzardo azalaki si je me trompe pas tenga na kuta Kunzardo de akendaki okuta ki okuta ba ya tout bazaza banani baboye bazaza bazalaki les autres bazalaki les autres moments na mini ambulance au mouvement liboso se dit quoi par rapport à travail na savoir faire ou quoi par rapport à ça musala nan tout d'abord c'est ce que je dis logo côté la mutu ko le comme ça les ati moni rutsota na ba kana poso yana oyana musala na wengepe senga pe so intaiboti wengeza bon chic bon charte on a été c'est moi veste moko boye il y a bien peu l'équipe mission mtamoni parti moi discours da mukia silim et là mo 20 mois mikili on a zogango bakar peso compter bakar peso compter oyo masana ngana ni Jesse Mignon na Paris one esanga yo zoki kedio ekemba libanga on peut masana Jesse Mignon donc Mamboute de compter. Soin taïbo marambutu tu bata bena missa la team pour la team. Tout ça première orchestre to l'équipe ba tout na stabilité, na beauté, na taille ba missa ba taille, ma boumouté ni nité. Ala te slim et vandi. Ça sentir. Et te gote sope non. Orchestre moi ça que to voyager à toquer complet to zone complet. Oh mon tikala. Rien, les orchestres moi to beta double Atlantique na moment auto pe si devant en Angola. Beta au monde ba patron ba za ba Nikon Kaibaya. Ba porte la belle Maya. Il y a tout naga ozana bail bail za compte bancaire OK et surtout ozana bail oui bo c'est ça kana minute hôtel oh message yaki 1 million de kwanza ce qui 2 millions de kwanza moi tant sur 2000 2500 $. En tout cas porte belle Maya merci beaucoup merci la PC sur mon maître Bolozi pour Chalwanda la PC mboti ya za rapprocher à porte belle Maya sénateur Paulo Tudilo en tout cas merci beaucoup. Merci. Bien ta bengsa biso mais ngamo pe na ndenge na bendi ngabité yo za mona mboka taki na bia Xavier Lopez dit za mboka on comprend yo le belezate voilà différence nous ça entre mi-ange mi-démon na retirada te retimirange na woso plutôt parce que retirada yo bois quitter na retirada na bois raté ce que différence nous ça entre mi-ange mi-démon na woso mi-ange mi-démon to kangaki ba yuma munoko retina ni woso to est-ce que tu vas te cacher il y a orchestre si vous bête ça va bien la team
Mais on a le but. Quand tu t'en au milieu kaka, au tali travail qui n'a un mi de mots et puis au tala woso. Est-ce que ambulance de ta part, je te pose aussi des questions. Ah, Koto il fallait ça la maboué mais nako rattrapant un peu na woso. Kasi on a ebisioti. Mi a mis des mots ezaki obimisi bina droite moko boye pour tala kaka. Pour un azonga ki la team batebeli ba bena boka te. Mutalobeka na boka za mukolo kesre. Héritier tana. Et ba fanatique belé na ba massa musuto kana bango. Aboka te boye na bo aloba ngoti. Mais si ko héritier tali jusqu'au aboka te pour la nini. Et on a dit mi a jamais de moi il faut bouger les reins. La belle animation de la team What Afrique Europe danser. Amérique Asie Océanie Mundombolino leader. Wata Gucci ele kananzela bajalu nyoso batama malamwe kobimate brr. Kasi na obo le ko na ebike mi a jamais de moi il faut bouger les reins partout. Natangi Afrique Europe Amérique Asie Océanie. Il faut bouger le monde, Afrique, Océanie. Mais c'est ça. Les Africains comme ça, hein, surtout les Ivoiriens. Kalatoza la gobenga mama, lelo ekoma mami. Bébé blardi bébé ketia eritia na benga kayabitu. Mami 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 mama. Yo yo yo, mami 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 mama. Tito sente, ba matanzeta mbila. Ah yo yo yo, ah yo yo yo. Ah yo yo yo, la team Wata yo yo yo, Zave Lopez Dizambo, Kamandela Westone, Yaisonega Centrale Eva Tumba, Cosa Nostra Totori Nambila Saleli yo 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 yo. Dieu merci, Kadat, Kaku, Mbokani, Toke, go! Ah yo yo yo, Platini Mwindu. Ngana linga ke na tina, Sherina ngana linga ke na tina na benga ke daddy, tout le monde. Daddy ngiama. Mona na oganga te poto na palais. Je fais ça na mélodie moko. Cliffard vraiment aussi. Mais makambu te. Makambu. Après Oeli Subiso mima bassin na yo. Ah, mima bassin na ba exercice ya voix. Na 20 ko caché. Yo caché. Il y a une ambulance. Nous avons bien dans la salle d'école, il y a une ambulance. Dans la salle caché, il y a un gamoko. De ce qu'on a dit, ambulance. Ils ont passé dans la musique au Congo. Nous devons comprendre les voix nayo sans ba mon longi. Pour te mêler, il y a une ambulance. C'est ok, ambulance. Ambulance, ambulance, c'est ça. Et là, on a l'inga qui est en train héritier a vendu ce qu'on caché dans l'os. Taka na boka clavieriste mais yokani na oganga mama shaki sente nyata donc na pesika ndeti na boka lo mo bonzo na boka clavieriste ya biloko mo ba vieux juna ba salango ba bikiton comprendre ba inspiration na yutaka wapi mais on a émission méditation belé na revanda pe na Audrey Luzo ndeti mi j'ai mis des mots il faut bouger les reins les inspirations Audrey Luzo OK et na salango et na okangisa nga bisinga te ça français ah oui ça lo bien après ça pays de na bisinga na tsondeni après ça ami j'ai mis des mots il faut bouger les reins la belle animation de la na kanyi mo maman zo cadeau na o yalo kwa parolier to tekelinga libanga na PCP mbia base c'était mais la secret yango pe lo après ça français na ndo ko na lingala après ça maloba na français abikangisa ngo batama malamu ko bibate c'est ça. Voilà, je suis toujours avec Ambulance à Sala, Azo continue toujours pour ça la première dans la team Wata, je vous confirme. Dans quelques jours, on a Brazza après qu'on bougeait Espagne, Paris, Angola, double Atlantico, Turquie plutôt, et puis double Atlantico, et puis il a subi sur Brazzaville, et puis pays Moussoussou. Et quoi, Francis Diba a déjà précipitagi, déjà, donc Diba a déjà précipitagi, mais tout le monde. Bon, on a reposé une question d'estima. Relation aux animateurs, d'abord il y a la team Wata, et puis il y a des animateurs qui différents orchestres. Ambulance a rankiné, voilà. Ambulance n'a pas vie n'a concert, ambulance a bien instruit. Voilà. Bien instruit. Et après, tu me souviens de côté de la bête Genga. Mon humilité précède la gloire. Bandana moi on sambela trop
na comment na maîtrise et alors quoi papa Zouzou dit dombala ebisanga to ambulance félicitations nazaki na ba esprit moko boye mais ki wengeza tembe peza ya la team mais bala mission to vivre normal tembe langa zandeni fona na pala bien fona na ba car on point fona na ba car fona na moi ça bien. Mais tout le monde, il faut qu'on se le dise aussi. Excusez, non, si ça fona na moi ça bien, c'est moi ça bien. Car bien, fona na temps ba car bien. Ya on a le but. Fona boire kaka bien. Fona la propre. Faut créer relation. Pas que ça on a pas l'acceptation au péché. Voilà. Yo mo gonde péché malamu. Peu comme l'autre que oh péché qui bien te tala ndenge sukeli yo. Ah. Azu bet sesu bangola. Abet sesu ba Paris. Abet sesu ka ça so fongoloti. Era fongola nga. Neti bona utangola na ye. Tamsu mo mpio di mo ekotaki. Maintenant que sous braza. Tamsu mo lo se ko kota. Na uta braza na ye. Lelo sous répéter ça. Na ko ke pe répéter na kutena Laura Bombito. Aza na kini bon séjour. Guilemenga zoya bon séjour Guilemenga. Azoya na kina ko pe Guilemenga tia zoya. Ba biloko pa ko renforcer relation c'est ça. Relation na ba animateur tout ba chanda ba yaya ba platangwangi ba tout ça normal na la team wata. Ngana ebi o chanda. Chanda ebi o charge à mok ambulance buga brick l'homme d'un PV. Apparemment comment ngana ebi chanda. Te ngana été baza on a ebi ke o gradel. Gradel ebi ke on calé ya mboka. Ya mboka. Era oboka ba ifo ekota ya za ina palais. Mais ngabe place na ebi ke gradel mo za fona keba akodusolanga pe. De fona ya pe. Ndeti bikolo na yelo ko moko no mayaya. Mona bo wango ezati. Na meka ko lobi na rep. Do baba na yaka toujours na bikete. Na ba ngomba to ko mata. Wata zo mata. Poto mata. To kita te to mata. Ba kese msozo kita. Mais ba nde ba okita mo ba olota ba mo lo ndeti ba mata. Ba cri na ngatu na boka ezara na signification. Na baki batama malamu eko wata guti aleka na nzela ba jaloux nyonso ba batama ba jaloux ba mobima. Na loba na 5e vitesse. Hey nalango ba benga mota tembe na mboko yo wate. Nalango tikala na pouvoir ba wenge. Héritier du trône Gucci na musique ya Congo. Lelo ba omona bina héritier du trône Gucci pouvoir Mamutu. Na loba kala. Siko na ngomba. Nzamba za monene lele. Atindela biso wata Nzamba bambola papa na tiana mata goga ngomba toko mata ngomba wata omata lelele goga omata apôtre bele maya omata lelele ena olo bato omata bato ko comprendre te to gene poto to ke partout tozo mata to beti ba fikin tozo mata to beti ba double signal atlantique Vincent Ngam da Salango Dadi le roi de la forêt na pese mbote kotanza to lo bato ma yo soza na tembe kende beta atlantique wana deux fois soko fongola ba porte te soki ba patron ba ya mbongo ba mama bongo siko to ke Brazzaville VIP 30 000 francs CFA na mboka ba ingénieur s'arrive Mboka Olivier Doumou mboka l'honorable Gaëtan Kodia mboka honorable Gaëtan Kodia mboka ba ya excellence Rémi Ayayos voilà donc tozo mata mais soki yo monike yo zo mata nzoka yeba ko zoki okita mais autant que la relation na mso c'était na ba différent relation ba ya tout ozaka bien ba Monaco ba ya tout ba Monaco ba masananga ba Monaco sona tangi penda mfua boloké to bien oui boloké to sola bonjour ya ndé nini masananga ba bitango fort ndoyi na Blaise ponga comme na Blaise créateur to kuta na ba émission to kaza soda bunda ba émission chaque jour félicitations Blaise créateur donc ndeti banani na okesa bina filet na pena Angola no moko zawana OK aza leki nanga mais aza frère nanga végéta allez tirer allez tirer donc ça va il y a palais donc nazana bate belé to sola bien bate belé voilà Batebele, Yamami Kimberly depuis London City, l'honorable Gaëtan Kodia, un grand merci pour cette invitation. L'honorable Rémi Ayayos, la bossanité Olivier Doumou, Brazza, je crois. L'honorable Gaëtan Kodia. Donc, Gaëtan Kodia. Ah, l'honorable Tozoya Brazzaville. Est-ce que nous avons monité? Au monité pour la ligne, il faut monnaie. Merci. Il faut monnaie. Merci, Excellence. Gaëtan Claudia. Au mon honorable. Il y a bien ça, c'est que
au monde honorable Gaëtan Kodia. Azane tranquille, azane tranquille. Mais tout le monde est musicien sous ma voiture. Ah, chacha. Bisso. Yo, animateur apparemment, vous êtes. Bon. Mais na vie, faut oser la patience. Tout ça, c'est 14h, 15h. 16h, na bétité. Bon, si on PC, à 14h, on a 17h. C'est ça. Oui, tout mais c'est ça qui toko. Apparemment, il y a des gens ça non. Cadeau, ils ont la gloire, monsieur, pas trop apprécié au cadeau. Félicitations à boss Héritier Watanabe. Après ça, il y a un instrumentiste. D'abord, il y a un César Pachoti, il y a un Nzambe. César Pachoti. Mais c'est ça, César Pachoti, il y a une ambulance, il a posé. Cadeau na Kalaming te na legaté. Attends, on tambola makolo. Mais Kalaming te on a cadeau ya César Pachoti yango. Le boko Nzambe. Le boko Nzambe. Na ba trésor lié le bukati. Na ba matiré chanang el professeur. On peut na ba Pablo Kini. Na ba diele machara Nzambe. Na ba Porte Belle Maya. So na bengi pe na lele Porte Belle Maya. Na zo tambola makolo na kisasa. Lai. Na ba Nico Kai formateur de boss. Et ça n'a pas même 2 semaines dans un plan. Topé Satan attend, boss asombela ki ba instrumentiste. Ayeko tala pe Olivier. Azui na ba chanteur c'est Olivier. Azui qui déjà. Tout na nga pe ya. L'animateur titulaire actuellement c'est toi. Faut ozana na foi na osepela na lipambola moninga. Ya onzamba pambola nga pasteur Joël nga te nga bongo. Soki mama la zui faut tala sepela. Soki yo zui nga pe fona sepela. Pour lobby tout éviter. Voilà, les gens se posent des questions à tout moment. Na voyage bossa na Paris, na répétition de Djonga, tout le monde a dit Héritier Watanabe a bendaki yo suki. Ko simba na ko bende ande. Je crois bien bendaki ko simba, si je me trompe pas simba ki ngo, mais on dirait les aïe moi bateau surtout public. Oh bah écoute la bino parce que moi j'ai eu des appels. J'ai même le vidéo sur moi, na ba portable tout comme on a Héritier Watanabe na kanda wana ko benda ko simba yo suki. Et ça là qui on na mona kanda te. Moni image mutu musa ko mona image amona ona misu mo boy. Ngasko mutu ba simba ina suki na Paris ezanga. Yo honnête. Yo tozana yet bino bato botala. Maître Kobetox na ba Ida wena yetu, Karine wena, mama na Sharon. Nazalaki wana na ba Anderson, Jocelyn Anderson. Nazalaki wana na ba CD Yuki, na ba Maître Mika. Kosimba na suki c'est ezaki ko motivenga. Mais na ki musika na podium. Moni répétition to beta et raison ça biso ba Zénith de Paris ba Olympia. Pour répétition place comme un muke. Ba to ba nyati ba singa. Ba to ba nyati ba singa. Podium ya Djonga et Armina Gaillard. Si. Podium Héritier Watanabe telema kiawa, instrumentiste, ba chanteur ba telemi bo ngana zali kuna liboso. Ndina liboso kuna instrument 4 c'est décourager nga. Ba to nyati ba instrument 4 non c'est ingénieur bo, n'était sur télévision bien, non c'est ingénieur bo. Instrument 4 ba luka ba bon ça pour na boaka na mona public, mais public déjà ngomo zo boaka. Ah yo. Si. Héritier Watanabe ce qu'on tali mais public des zo boaka, bien c'est pas ko boaka sèche. Ah, tu sais ce qu'on dit, bon, boye. Liboko nezo koma place nga nazate. Mon era foxé a sininga sona suki, a ningi singa ko motivenga. Ngasko na linga pena te mudasima na TV. Si. Na kati sko konte bato no mata na bi oh. C'est bato ni ba mata c'est mutu moza ibang singati. Sininga na bato sima bi waka. Atinga sko bo waka. Gloire moko yaki wana yaki ndenge mususu. Asinga waka kaka bona ndo tsa soma boko. Tala vidéo bien. Si. Nathalie boss waka. Ndo tsa sko bo. Ngape na Hollanda ka maloba nde bato baboka sèche instrument kati eteleka mbunda na ba guitare ba micro tout ekata na mobwaka ayo to bwaka omone nde ba imbaki fatigue beton si mais ma base na yo nanga centrale mais ma base na yo pa detenda ye epa ya isone mais ma base mama nangu na base Comprenez? Mais ma basse na yo na okatanga et pas Jacques Abula katwe. Mais ma ba bragada.
Fachi Béton. Tala. Batu poto nani oba benga soki tel. Non, 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 non. Ndabo place azaki na bia gloire à Dieu. Voilà. Merci Richard. Voilà. Fachi babandela ngo 3 fois. Et salanga malili. Fachi Béton. Chilombo et tout. Na bien mon. Après c'est répétition. Voilà. Et Richard Danabe. Tu as goûté na poso ya Paris. Mais ça l'a. Et Richard Danabe yaki na so Paris to pema. Après to leka Istanbul. Le concept au Kédéla ezaki ya tourisme. Ezaki ya foire internationale du tourisme. Na Espagne. To beti to salaki ba 2 semaines. Et Richard Tali to ke maman Istanbul te. Ba mise na ngapi ba beta tour na Paris, moi photo, moi visite na batu na bango. Moi 2 jours à Paris on est ça. To ke na biso to tamboli, atako to demi journée. Mais to ke to tamboli kanga photo, tambola zwa biloko lingi. Ba massa ba bureau na yende ba etala boss. Ba public elela. Ata répétition, trésor Mbomboka ouais. Ba Dodi Shungu. Dodi Shungu. Ba to olela ba bureau ne ba leli ba beaucoup tampongo. Ya sana base na Gare du Nord wana. Habiter, tout répéter boss, ba écoute sa répétition de bouche à l'oreille. Mais tala mambo salaki. Tala mambo salaki. Répétition. Répétition. Tu répètes ça que pendenge nini komona public wana et puis komona batu ba capter biloko ya mbila mambo sali. Mais makambu kasi eloko to sala ngo pona public émission to sala po ba responsable faut batala ba il va tomber en verse. Si si. Et va tomber faut batala ba Christian Lukoki poto na poto. Bah chez la Max, faut battre la Laetitia Touba la reine du Sud, faut battre la émission Oyo, Massa nanga Jires MC Mundele, émission Raota la monde benaga ambulance, ça a bien instruit, allemand va bien, à solo li bien, c'est ça. Tout ça la cri. Tu as pour ça public ne mon non ça pour ngate, non ça pour na batu. Et ça lenga bien, atayo Paris. Tayomo Paris. Merci encore une fois na Augustin Nzambe. Ambulance bilayo donc ambulance nenga za boye akende baza kitoko parce que na obenga Augustin Nzambe donc mission Augustin Nzambe soki ndeko nanga azongi na moi colis osalanga bien en tout cas je vais passer ton numéro chez ambulance comme ça a obenga bo solo la et ça la bien merci encore une fois na bana braza oba soutenir émission oyo na lingi bino ya trop mais ambulance s'il faut dire na public oba la biso ba projet d'avenir. Je pense pas qu'il y a un projet d'avenir parce qu'aux Amoutou. Bon, bah, projet d'avenir, je ne peux jamais dire mes projets. Voilà. La TV, projet Zara, coulisses, projet Zaya Yo. Moi, je dis vérité et bon, moi, je suis bimi et ça sur vérité. Na projet, na souci, na spesa, na zala, na koma, na nova na veju, na conseil na trop. Abi petit chose na venir, so batele ngo. Ozana makambo lelo na vana na Bill Clinton ayibisanga charge mboka wana rep nae charge mboka yo zo asime mais kende na janta misini lisimo yaya ayibisanga na moment oyo ozana bâton gardango moni gloire et utaka panzambi muta kosoto gloire uta pas jomo ko tse bonga célèbre rien à cause pour pema to lo beleza yi adoto croire na rien le kuta ngam na ebisio gloire utaka panza ndeti lendi na ina ngomba nino singa sum PV mususu na kina ngomba na sa mais na mona pe ambulance boye na batu mususu ba se posa ba question ndi ambulance azaka mutu ngo ba gris ba nini mais oyo do kanisa yango ngana o kanisa te oyo kanisa yango ngana o kanisa te oyo ya na pokwa lobi to vanda giti tala nzambe auto memela biso ngamba mobali maître ka grave et puis c'est c'est pour émotion parce que ngana leki ka grave na nini et le rote mais nzamba pesa suna accordé nga susu lelo na lamuka parce que sozo yeba ba mambo nyonso ndio banda obanga nzambe ndio opese confiance yo nde yeba ningo zotambolela zana confiance defisaka nzambe trop mon sozo defisa nzambe et pesa melo ya mon héritier dana ba comprendre raté aleka kuna héritier salaki boye héritier pesaki héritier ma gloire izomata pour la mec qui donne c'est la mec qui reçoit pesa on peut na mutema no defisaka nzambe kina ba orphelinat. Déficit, nzambe ba déficit kete ero déficit ba ofele retour ezonga ekozonga na ndinga boto ma koto ekangama ke mona ba ye ba seke formule suka bengi koto ekangama ki ba Sous Alberto très fort na Luanda
abengi soso Albert yalandaka bato ye mo papa oza wapi te na OK balance telema wana ah ma ging ga utalibo merci voilà l'album est bimi aussi peut-être que l'album en dehors de l'album Nabino ni ange mi demona le single botile so bon ko yoka pena ko yoka ngo makasi na yoka pena te lo na yoka ki mingi na Mortel 6 ya innocent ezalaka ko bala na mungu album miga Mortel 6 te na bina zwa kitate poto waki na batirkiti eto na tiriki na visé ba matolo ba roi de gold soda du peuple to tambola tala massa nanga Nantistar kokani joyeux anniversaire pe na yemo ezo continuer natala gouverneur Hussein Saidi natala bo massa nanga fils Etielo natala bo papi Bosala natala bo boutique MSD 5 étoiles ya général boutique MSD natala massa nanga Kenny boutique natala ba matolo na yo rasouté na concentré ndule non na ki na tante mais na okota tamsuna ko timo boîte monini na okota ozalaka ko bala na mungwa engameza na na innocent maître tete na yo kiti na yo kisusu na Robino Mundibo eloko ne mo asalaki boy Mundibo Robino Mundibo moi générique ne mo il y a moi afro mo boy na yo ki on côté on ati na yo kisusu bina filé babilo bina filé na miyokelaki natanga ona miyokela mais o siko ndena na yo kiti na bina fila tcheka barumba mais c'est ça na yo kiti tenga nzolo ba générique ko ebimi o yo pour vendre en tant que un bon animateur obité moi est-ce que générique ebimi innocent to tengel so générique fallait pas tchagi moi loko tampata lelo tozana faire pas tcheloko te ya président Ferdinand na yo kiti est-ce que ça c'est générique tu générique déjà qui c'est que faut na dans solo vidéo faut ya président Fali nazo ki tape na te mais na biso toki na banduleti ndenge nazo silisa émission sikoyo ndenge oyebisi nga nazo kota na yoka yo ki loko tampata te otala yango na ba chaîne étranger te mama na ngai na so mbula na tala TV mama le est-ce que yebisa na otala TV mama na ngai nazolo bango teke pona keto obotela nga pole yo za mte keto te yo na biso nalo bateke pona keto au nom de Jésus otala pe kombwanza yo na biso yoti il faut monde toki ba Paris kota matolo dusola yaka tiriki to ye to permite mamoko to ye to permis mamo ba Luanda on va nana zui pena tango vendre ba biloko bimisika te neti ya président faire obisinga générique nana zui tante nzona ba masanga bana kati bande ko nanga ba frère nanga funa yoka pe idenzela bake ponga pe na ba ngomba to ko mata bande tusamba yo tusamba za mamwanye ne ba banzela tamsu nzela ngo po tamsusu mona ko ngasala kyango c'est ça bon viens na otuni protéger base na yoka kyango pe na protéger base comment yo ki protéger base et logo esali déjà plus de 3 ans na marché et là on est obéissé plus de 3 ans na marché logo tampata logo tampata Fali obi protéger base na logo poani excusez nazara ami ya Odile Manzaka wa journaliste Odile Manzaka sala groupe ne moi partageaka ba lien tout là natala ke trop na sepela ndenge ndinga lobaka na ba émission bana etala lien monga na kataki lien émission na cliquer ba loko nani nini protéger base na dasmo bini bo la tema sanga Jenny ndazo binabi les rois de la forêt dadi ngiama suka voilà mais funa ndeto vide émission a mageto na répétition funa vanda bina na yoka na tala banzela nini baya ba keke funa tala ndé mabete so na le mabebo limbisanga y a pas de problème so totali bina ba animateur o ba grand na yo ozo mais est-ce que c'est sanga lo tapata funa tala ngo est-ce que natanga ki mission natanga ki ba komba ba animateur motenga natanga iboloke te na mona tanga iboloke natanga tu boloke te mtabwa natanga est-ce que excusez natanga be masanga babitango fo natanga kiti nana yana ngazawana Jino Liaki toza famille makambo na biso musique eza musique mais na boy to kutana ya boni to beta ndule mo boy mona tanga ko boyati to kina bangoti ufra platine ya kitoko ngape ya c'est ndule on na la gipeti on ndule on ndule mo to tanga kombo te ndule préfet to za ki biso tout
na baya nos relations ni nous allons na baya na yo o tangelinga Bill Clinton Chantal Messine Big One Juna Mumba est-ce que vous avez une relation style na Big One président Big One président Juna to sola na téléphone ayoka banzela mwana na yake ndaka ponga mina na zaye ngamina na za Juna na abina ngamina na Juna na vanda na ye na zoba na vanda ba 8 ans yo ka to beta bandule musuba ba Zimbabwe ba ni Afrique mtata musinga trop kolega Juna ati mtata musinga trop kolega Juna ati viazani na Londres abeta pe bandule na yo kaka Bill Clinton a conseillé trop tsengo ko di bende po ya sala ba ligne tout parce que sala biso to yasko to modifier tam su miro atonga yango jaboye yo po ye o bakisi molo mo crochet neti ba bala timi woto to bologe bango pang toke yakaba kombola ale kombola kadie baseke na bakisa ba mi seza bazoti yango lobo banzambe tobina soin ko teno kende excellence je te dingo bila Zave Lopez Audrey Luzolo mama no baksa kinga poko na boka kinga na boka te lokwa intel Chantamsin talaga yaya non ça la rankina ba yayo ba saliza trop pourquoi et bébé c'est là pe ba leki ba oya ba oboya. Voilà, nous sommes arrivés déjà presque à la fin de cette émission. Yo moko na kovanda yo ta la caméra s'il faut payer sa conseil na héritier Watanabe ou reprocher ye na nini. Non, est-ce que pena président na ko payer conseil na reproche quand na ko payer na héritier Watanabe azonyo ko la bango trop alia bango ndetu azolia bango lelo to ebi héritier Watanabe aza déjà na place wataliye aliye penati na mitiopo aoliye do atelika na moi seconde bakoma ninga lelie akoli mojong podaye aliye bango aoliye bango ndetro wataliye vandika Angola toke subraza non te aoliye bango donc conseil na kopesa na héritier Watanabe merci ndengo lié langa bango tina suka boss nanga rumba de to vandi bo voloba sko nini rumba c'est bon animation générique voloba nini mianjimi demo OK koto yoki nzembo OK kuno yoki kuna OK kuno yoki boy OK bo na bi non mais si photo to c'est l'appel album na bino ba Missent eya to eya déjà c'est biso to préparer banzembo na biso yo ndongo za zo yemba o mema biso sko na nga rito tana mdo yemba ti ngana oyana eloko moka wana na ba PV wiza nana bilongo la kimboka biso na ba style ya teza gwaya ya makitosh style ya makitosh eza ba chambre boye ba gwaya mais faut bossa nga fulango faut tela nga voix poso ya yembite omote makambo ya depo ya komata yembelo mwa muke et c'est sexy okitena bya kocha tire diembokani ya kocha marge ne loka léopard ka ya de c'est sexy. Vous comprenez? Na comprendre. Donc obi album après mi-ange mi demande. Na repesa programme on a na bi héritier na ba c'est biso to préparer banzem na biso. So yi bazam César Pachotel nga somba. Nzemu. So linga somba oui, alinga somba nzemu nanga. OK. Na ke boss. To cela César Pachoti alinga somba nzemu nanga autant. Ba signer accord. C'est tout. Voilà un dernier message na bateau tout bataille. Dernier message côté to Limbisi nous sommes des humains. Place to BBC bolimbisa biso to ba yime bato na bosani États-Unis pezoya bogende susu Canada États-Unis donc bonyo la bato makambo ani za ngo yona bagi wata kolia etina suka tia kotika la benandoki tia ovana wata toilette zo lela bi nzambe oli kamnini wata ngaye yo do kitecho zo sala wana etaliwe basimba keloko nzambe te héritier to ne baza batanzamba olingo na mutema héritier to balinga bato na mutema na ye mobimba so elingo dusolo sa elo mo nzamba ogogolo makasi si yo mona mino sili osili un dernier message bato bazotala biso côté to BBC bolimbisa biso émission pesinga ambiance eloko moko ezoya kala mingi te wana poto kobanda ko larguer kaka tusambaka ja botika boya o pada chazo kwanza pada shi wote bang 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 do 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 bang bang bum bum bang 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 zamba za mone takuna boka ku nzambe na kati
et que ça la succès makasi pour na confiance na nzambe nanga on a matela ngomba crio na boka ba Porte Belle Maya ba Sos Alberto na boka ba olingi mingi ba apôtre kata apôtre Belle Maya apôtre Belle Maya na boka ba José Ngoma Villa nazo kotsa ba tomoko wana na kotsa ba Pablo Kini yaza mandefa pembe le roi Didi Kinwani patron OK na boka diele machara nzambe ba place on a vendre batou botoro yango gouvete gouverneur jatilingo bila moni ba gouve za batou ngai talaka ba krina na boka ba autorité olandaki nante olandaki wosote mema basena yona okatanga et pas Jacques Abula katwe wandani ne baka un jour à travers Ritsote na bina omuna rawa excellence gouverneur na boki sous boss de boss mvandu mema bassin na yo pa tete ndaye e maboko banke mema bassin matire chananga bato na boka wana merci na bato tout balandi biso na se préparer pour na répétition voilà merci na Ritsote na be bana Brazzaville tozo ya le 16 samedi oyo bazeke bukana Francis Liba za déjà kuna makambutu kitoko et puis Ritsote Watanabe a s'envolé déjà azoya lelo répétition suka bato balingi ba contacter nga masana nga zawa so contacter na boya repesa numéro pour ba dérangement a repesa numéro na nga privé à WhatsApp kitoko voilà mais na ba réseaux sociaux ba rozo quand même parce que na réseaux sociaux na za na Rasta d'Angola dinero talo moni gutu bato ba oluka mbila mbe kuna te na boya ambulance Rasta d'Angola dinero anemo Rasta d'Angola dinero na Instagram na za ambulance 1 ambulance 1 voilà moi je pense que nous sommes arrivés presque mais nous sommes Facebook na nga na so komelinga ils ont muta girango oh oui faut pas zo kayo morote mais na zat soki baba message côté singa papa na moni ba tout répondre na pesi na répondre ah wana maman muta girango maman pourquoi bureau ça wana muta gérer bureau structure déjà banda est-ce que maman ko gérer ni réseaux sociaux non te wana ils problème voilà et ça problème bité pour na moi son tsazo ya ibike inde azabu a rosa singleton te oh ne moi si tsazo mona ngabo faut ba ke muto a rosa singleton ta na moi si na e mais c'est ça est-ce que ne la vandi bona rosa ngamuko jamais mais oui donc maman zalaka na palais aza déjà zalaka na palais donc maman za wana ata na palais ata libanda ata likola lola maman za donc Audrey Luzolo aza azali mais c'est ça voilà merci dédicace au tiki dédicace c'est bon dédicace batutu na pesi mbote on a bosani mama le na bosani banane na ebité batu na bosani pate Crystal Koki poto na poto na pesi ke jambote Ibrahim Pembele joyeux anniversaire na maman Nyushka na Istanbul wana maman Nyushka Abubakar Liondo na tokutanite Abubakar Liondo zolia kaka na zoka ona liaki Chicago liaki batutu baliaki Abubakar ambila sana mabele na kitambo azolia tendenge nini pesi ba mituka Abubakar pesi ba marque X Abubakar Liondo voilà ouais. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili. Un grand merci à Congo Mokili. Congo Mokili, en tout cas qui toque. Voilà. Tout côté le matin. Tout le monde, pourquoi pas. Faut tout le monde. On a vraiment de nom. Kevin Léou, un grand merci Nayo, un grand merci na staff tout. Anelka depuis Paris. Anelka n'a pas sembo. Anelka na Paris. Ouais. Anelka, l'année bien pour Angola. Oui. Oui, donc Anelka merci, merci na Monsieur Chims, merci na Madame Capriski. Merci na IMAC, merci na Fondation Marie-Jeanne Ikombe. Balobi Fondation où ils ont soutenir Bisso, alors il faut peut-être soutenir parce que un grand merci des sous na ba mastananga depuis Casablanca, depuis Maroc, na Bossani Binoté. Kalaté tozana Maroc wana pona ro salara boulot na lingi bino mingi l'honorable Gaëtan Kodia, Olivier Doumou, Augustin Nzambe. Maman Statou Yakin, maman Sananga presse, na lingi bino ya trop d'ici là, portez-vous bien. Salomon Lopengo Maou, le nécessaire, le président de les amis d'ambulance. Noumi Falaya, Amayaya, Amukadouya, Hérité Wataya. Noumi Falaya, Dieu nous allons la batante. Noumi Falaya, Amayaya. Eloya ba bébé, kitoko ya famille. Voilà. Elemba bomwana, obilogo ya. Toke, amati, asimbi, aboloke.
biloko ezoya na matata kosavana te Salomon Lopengo Selomo Konzaba Zombo Boss Bobo Retirada Maître Iboudou Onya Ali Gracier Ali Gracier Nelson le pétrolier très fort. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Biso tout dans Congo Mokili. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Abdi Congo Mokili. Donc Ambilan grand merci Nayo pour l'opportunité surtout pour la. Merci beaucoup. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.